ngana yoki. Mais moyen ko ça autrement et ça quitter. 2 minutes ba beti mundu ki lisusu. Ba beti lisusu. Alors juste pour nous effrayer. Fin de compte, ba salio ba kokaki ko sala. Juste 2 minutes na ko bima na bango mwana ya betelinga portail. Papa Pierrot lamuka papa zokofa. Nous étions parmi les premières personnes à kokota nanda. Tokutie azali susu na makasi te. Tango yoki mungongo nanga apesinga liboko. Na simbie liboko mususu mais azoko ko telemate. Natala boye sasi e binyao. Alors totali na mutu boye ba machete ya makasi ba trace ya minene. Na simba ye na mutu boye kwei. Nde tolobi solution na voisin tozaki na ye. Tolobi ke akoko fo boye te photo memena na hôpital passa le premier soin. Tokei photo memaye to memia na kiti. Tokomi na hôpital to déposer. Mais pendant tout ce temps hémorragie ezaki déjà dans le salon partout. Alors tant tokomi wana pour passer le premier soin, tu constatais que vraiment ezaki moi makasi ba poter les kakimini. Donc mai banda ko makile banda ko bimaneti mai. Alors ndé na bengi infirmière, ça fait corps médical, na bisi mais nazo mona clarté. Son un tensiomètre, tu prélever ba signe vitaux, tu es beau juste azana etani. Alors tant que bazi ba tensiomètre signe vitaux, tu comprendre que tu as acquis souci. Donc des films ça les miana ezaka ya liboso te awa. Bakawana ekomi moi ebele dernièrement ezaki na mangengenge. Na bibo tolo bate excellence. Ezaka même presque méthode bazoya bazo bukandako bakoti basali bako violer même bazo sala n'importe quoi. Tango basisi opération na bango nde balobi photo effacer pe moi si. Alors que moi si pendant 7 ans akimaki akenda ko batama na salle de bain. Alors baluki ye mususu alobité. Donc on a effacé déjà. Va bientôt kende va récupérer $420 on va pesa ki mwana. Or maintenant ni magistrat de banda ko yebisa bango. Bozo atambongo, bozo ataboyi, bozo nyonso botika ngai. Bango ba yaki vraiment avec détermination ya ko effacer. Nde moi passion tozana ngona milito yi. To bengi bao to kokaki ko benga téléphone eso sonné des fois va sonner. Donc net ya wa photo comme na ba souciat ezama passe na ba erwana. Na passe yangwana soki to ko senge pa na wa. Toza déjà dans souffrance, to éviter ceux qui te connaissent les sous-nini. Sunga biso ata mo associé ata service moko boye. Ya bato bakoki koyoka na biso. Anga des besoins na butu, to ko lancer alarme ba yoki biso, ba yé pas intervention. Donc ko sala biso moi kitoko. Merci excellence. Merci beaucoup. D'abord mes condoléances. Merci. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Nalobaka awezaka parlement de debout. Parlementaire de Bois Mutu ya Malili. Tombola ganga baza. Tombola ganga baza. Fatime. Mes chers amis, naba na information ya suka oyo wale sa suki silango. Ezali kosalanga pasi. Vidéo wana nazela kibino na la tsabino boya kité. Bokombo na général Chikwa Telemi ma moto esaligné. Azali komatisa soda moko na ba moto azotinda bango na front mokolo oyo commune rurale
ya Kanyabayonga et Koyaki. Nous sommes un grand pays de l'Afrique centrale. Un si grand pays comme le nôtre, au centre de l'Afrique, minerais toutes sortes ya mboka oyo tozana mokili mobimba lelo baza na besoin ya mai tozana nini mai forêt na biso ezali deuxième après Amazon donc na minute oyo tozali en mesure ya nourrir le monde avec notre terre arable. Mais regardez ce qui se passe. Bas soldats ya moka ya monene lokola Congo. Ba mati moto ba ke franc. Cela qui passe. Mais na Kinshasa, batubazo finga Chiko Chintambwe. Chiko Chintambwe c'est un général brave. Il a montré que quel que soit le moyen ou manque de moyens, avant tout la victoire de la RDC. Amati batuna moto, mais l'obinango, mituka ya toutes sortes. Parce que renfort est outil depuis Kananga, depuis Kisangani, tous les militaires. Oyo bazalaki, tobenga bango ba réserve, oyo bazalaki na nani. Babimi bango nyonso, batie bango na mituka, sotali cortège. Donc, moi, je compte mituka ezate. Et au moment où je vous parle, bango nyonso baza déjà na territoire ya Lubero. Et c'est notre Tomete la Fatima Boko Makasi. Tomete la PFRDC Maboko Makasi. Est-ce que votre combattant bazar? Le Rwandais que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus genre. Batoubalobaki n'a vu ce slogan ya Pamba. Monsieur Kochintabo vient de parler. Alobi, repli stratégique. C'est aussi une stratégie dans l'armée, afin d'amener l'ennemi sur le champ de bataille, les disperser et les attaquer. Nakata Kanyabayonga, Baye 23 Baye Nyon sauté. Une partie Baye, une partie va garder Baba Zenaba. Déjà ils sont en difficulté. Parce que Kiruba, oh Baye Bisa Kibino, Kiruba ils ont occupé. Kiruba na minute na maboko a FRDC. Bazali Toko Sabakino trop. Kino Bako Sayote. Nous avons une bonne armée forte. Sauf la Kati. Tozana ba infiltré. Tozana ba traître. Tozana ba to ba ligne reçu qui a fatigué et tenté. Souci na bango nyonso, ceux qui a gagné bitumba, ba Congolais ba kolinga école. Faut pas trahir. Mais Fachalobi, la victoire n'appartient pas à Tshisekedi. Victoire, il y a eu fin de 16 ans, victoire à Congolais, non. Peuple congolais. Le Lokolo n'a gagné, M23 va gagner, c'est-à-dire aux Congolais à moitié, au Lili Congoté. Tango ba Rwandais ba Kotaka Awa, Tina Kinshasa Awa. Tozaki ba perdant ou tozaki ba bénéficiaire. Ba perdant. Ba Kutona Mbongo. Bakuto no chombo nana yebi phrase na bango préféré Tumbo yulu lala chini tumbo yulu iko na bluetooth téléphone bazobotola mituka bazobeta batu filmu na libubu kokata maboko même soki musée Laurent Désiré Kabila après lala chini même ça pesa ki bango autorisation ya kopinir ba miibi malobaki na bango bakata ka maboko te. Ils ont excellé dans le mal que même lui-même Kabila a trouvé que c'était une erreur ya koyana bango. Yango sengaki bango alobi que tous les militaires rwandais se retirent. Mais yamo kwa kamotango alobi que tous les militaires rwandais et les Rwandais se retirent. Amoni na ba ministre ko yango bengaki batambo mwamba aggloméré de voleurs. Alobi, moi j'ai demandé aux militaires rwandais et politiciens rwandais. Mais dans le rang des ministres rwandais et des ministres congolais, je trouve les Rwandais qui se retirent. Mais donc, Tozala qui infiltré jusqu'à la moelle et puis mais Tambo Mwamba, Kabila le père a béni un infiltré, aggloméré de voleurs.
pour se retirer qui parmi bateau et bakenda qui va Rwandais. Mais quelle est la fonction que ta maman va occuper après? Président Elini? D'ailleurs, il s'en a bien encore. Mais tu vas bien dire Rwandais. Le Rwandais, il n'y a pas Azoni. Mais comment tu vas dire président de Sénat dans le stratégie non sur la mort que Dakar Sanini. Bon, Kamati, chef d'état-major général Yamboka, numéro 1 armée. Bon, Kamati, votre roi, Rwandais. Même ça qui me lobby, quand un étranger se trouve dans un pays autre que le sien, et là, qu'il y a Salaka, à Lukaka, s'entourer dans Bandekona. Comme quand on a porté le même jour, donc on sentir, bon, moi, quand on a Kanango, que même l'Afrique du Sud, face à la xénophobie aux Zakakuna, mais qu'on peut porter sa Congolais. Au Kolukaya, Azamutama Indembe, Azamutua Kasai, Mutua Katanga. Il suffit de Kakazako, mais aujourd'hui, on dirait grand frère Yolandi, soit petit frère Alandi, Yo. Vous savez pourquoi? Parce que devant les étrangers, quand tu trouves Mutuamo Kanayo, tu trouves vraiment la joie, bonheur et à vivre. C'est l'unique confiance et sécurité qu'il y a aux Anango. Mais Mututobeni James Kabarebe était un Rwandais, seul, au milieu des militaires congolais. Pour se sentir en sécurité, à Bengi Rwandais Moussou, à Tchebango Zinga, ba colonel, ba Moussou ba généraux, ba commis ba Kinaye, chef de commandement sur le moment comme Rwandais, Kabila, na chaîne na ye, ba ke consigné ba corps, ba kamati, ba frontière nyon sur ba pesa ba boka ba roi. Les lois aux amis Kotuna ba compte na Tshisekedi. Est-ce qu'il vous arrive une fois de questionner à Kabila? Bakor Osignaki na Rwanda. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Batuna Kayete. Kabila commissaire, Motoko Vilpande, comme Tshisekedi n'a jamais signé de contrat avec le Rwandais. Aucun contrat avec le Rwandais. Que personne ne vous trompe. Bakosa qui dit le contrat au Yasseni. Tango Baituna Kinanga. Contrat au Zawa. Oh, bazan accord. Accord on intervenir quand? À l'objet, national qui déjà publication provisoire, mais avant cours constitutionnel. Or, cours constitutionnel, Ayaka a confirmé, premier résultat publié par la CENI. Ça qui veut dire que Tshisekedi avait déjà gagné et qu'on attendait que la cour constitutionnelle confirme les résultats. Alors, accord Rwanda, et Zaki accord, il y a ensuite Tshisekedi, ou Zaki accord de bonne gouvernance à Kangami. Tellement mon qui Kalinga Tchabatunambri, parce qu'il y a déjà négociation dans Rwanda. Et c'est meeting. C'est comme ça que tu vas dire Kabino. Tu sais qu'il a vendu le pays à Tekimoka. Totuna Bango, contrat, accord, signé à Rwanda et Saliwa. Par contre, tu sais qu'il a déjoué le plan. Tu sais qu'il y a Moni Kagame à lobby, Kagame, à lobby, ah bon? Tu me reçois comme ça avec joie. Donc je suis ton frère africain. Alors, Pelna Bolole, oh, na komate ya koyo kangai. Abandi kosala ba stratégie na ye. Fachalobi non. Comme yo za na cahier de charge ya monene, ngai na za na batuna le belete. Na kobanda côté kaminere na ngai na kayo. Comme ça, yo kobanda côté que la ngai minéré na ngai, toyeba moyen ko sunga pombo kana biso to développer mboka. Kandama sepeli entourage ne ba se balobi non. Oh le pénal ça bazo. Or Fachi, un plus grand stratège. Fachi alobi minéraux okende na Rwanda. Mais Rwanda n'a pas des usines de fabrication ou de transformation. Minéraux na biso ke Dakawa. Fachi alobi, je vais connaître. Destination finale. Banen baso baka minéré. Faut ba dire que Rwanda za na minéré. Du fait que baso baka pas na ye, donc bangone bazo soutenir guerre. Ma combattant bosa. Ça n'est pas parlement de tomber la ganga baza. Tomber la ganga baza. Fatime. Kobanda lelo. Batifo babanga Fachi. Tu yokani? Ouais. Kagama Sutukaboye. Première année 2020-2021. D'abord 2019-2020. Baké côté Kaor, Fachamol.
Fachalobi, totekelaka nani tel pays. Et bon coltan totekelaka nani, totekelaka tel pays. Et bon nani Mosouana nini coltan totekelaka nani. Fachi alobi, voilà. Nana bandi tourner dans international. Ayebisi bango nyonso comment bokoki kosomba minéraux et pas ya usurpateur. Minéraux bazali côté que la bino ça s'appelle minéraux de sang. Il faut pas boma batu na Congo pour battre que la bino minéraux. Na Congo awa na Kinshasa zembe bandaka te ba oison voyageur alingi voyage alingi kofanda na mboka te. Kagama sutuki jour baye kota la nzela tango Zakini volcan Isalamaki, il y a eu des secousses dans Ngambo ya Rwanda na Ngambo ya Congo. Ba pesena rendez-vous na est. Et ba ke kota la ba Paul Kagame ba infiltrer biso. Ba yebisi bango na Bukavu, il se construit déjà une usine. Or nyonso biso tote kaka ba da ko sala ngona Congo. Asa signé déjà contrat na société de l'État. Bazota la banzela nenge panzana kina tremblement wana bokomona que chef de l'État était tout content azota mola tout droit Paul Kagame trop furieux azota mola long yakogumba il avait déjà l'information erba ke pobalia a tout fachi mais on m'a dit que comme côté ka or na Congo et alors depuis quand moi je n'ai pas le cahier de charge Yonde oyebi batu yonde oza déjà na contrat na batu wana na côté ko ndenge Kagama lobi non voilà ba ke kota la type place aux sala usine batu na ngai ya sécurité ya lobi mais toi tu m'as infiltré biso to ya ki totala makambo ya volcan yo tindi batu no ba ke ko sala espionnage na mboka na ngai donc relation na biso eza sincérité. Parce que tu ne crois pas ce que je dis. Mais tu as fait donc, à une situation, tu crées une situation. À une situation, nous avons sincérité. Nous avons côté de Makamba Volcan. Comment il y a quelques espionnés dans la boca na Makamba Sazarete Samini. Fatsayebi c'est désormais, or la boca na ngai, au toucher les sous-sous. Makamba Beba depuis wana. A malé de ennemis. Batunya so bazaki kosomba or. Bazaki kosomba minéraux. Auprès. Atikana ba américain. Ba américain sko bazaki na espoir mingi na élection ya 2023. Ba kalisa qui va chapoza la télé. Comme ça ils ont trafiqué avec l'Union européenne. Yango bona kitango ba observateur ya l'Union européenne bayaki et donc en bosso ba sengaki clé d'accès na centrale nabiso ya Seni. Tant que boyeli bango, le même jour bakangi bisaka na bango, biso peut bisi bango, ce n'est pas une obligation internationale. Beaucoup qui observer l'élection, tout comme beaucoup qui ont pas na bi, bazonge pas na bango. Pendant que biso to préparer l'élection, quand l'Union européenne wana, parce que zangi ko respecter élection nabiso, accueillir Rwanda ba ko signer accord. Balobi tout ce qui est minéré ya Congo, il faut baper sango Union européenne. Rwanda a commandé côté que la bango. Batuliske Union européenne, yo na ndenge osala pe makambo ya géographie ya Rwanda. Osomoni minéraux nyo sozo senga wana na province nini ya Rwanda. Exacté. Donc pour que Rwanda livre yo, malgré les pesa yembo, parce que ba pesa ka premier lot 400 millions de dollars. Ba yebisi bango mbongo bo pesa zindi. Parce que moi, je l'ai vu miné, parce que c'est de la République qui a déjà miné. Tu as l'Union européenne, surtout qui. Mais comme ils savaient que Fatchako Kende, privé Makelele, élection, ils ont dit malamouté, il faut annuler Yango, il faut motiver côté à Fayoum. Malgré tout, Fatchale Kakata Sanine, l'Union européenne a Kakata Sanine, Yango Mona Yelbino 100 millions de dollars. On a 65 millions, donc on bâtit 35 millions. Après, total dans la mesure du possible, comment on peut ajouter, parce que la situation il y a est comme dégradante. Fatchayebi Sibango, le long de que la situation il y a est Zali, Mabe, parce que Banda Kalanebi Sakabino qui est sur de la République, il se commet génocide, oh, Yebino Touboyebi, mais Boyaka Kosunangaïté.
aide nabino comme aide humanitaire tokozwango mais elle a suivi d'aucune exigence. Elle a suivi d'aucune exigence. C'est-à-dire que mon côté na compte na biso et comme ate pour ça le lango bossa la boy. Mon côté kate c'est que bobetela yanke ya Fatima boko makasi. Allez bangola, allez bisi bango exigence mon côté landa. Bango sko batali balobino, nous devons collaborer. Ils avaient déjà senti la faiblesse. Mais elle a quoi comme Musangai malgré nyonso Fatia sali pona ko de jeu Paul Kagame n'a pas voulu abandonner parce que via Rwanda et j'allais pour dépendre les lots à est de la République démocratique du Congo. Maintenant, comment faire? Il faut forcer guerre. Et on va forcer guerre. Tu vas forcer sécurité. Guerre, on va comment on a les lots à Lubero. Et j'allais concerner Lubero. Guerre, j'allais concerner Goma. Souci na bango, et j'allais distraire l'opinion et l'armée. Mais l'armée Bazali très organisée. La bête la bino solo. Tombo la ganabazo. Oyebi soki mitu kango pe tozo réclamer nyonso ezalaki na Kanyabayonga. Nde nyonso ezalaki modo. Elinaki koma pe mitu ka ba Rwandais M23. Mais biso ya biso oyo. Et que ilobi et boucler maintenant ma solo et encercler Kanyabayonga. Banzela nyonso ya entrée sortie et kanga makate senini tombo la ganga bazo comme banzela oyo tangani na minute oyo le M23 bazala Kanyabayonga bazali renfermé. Au moment où je vous parle Chiko Chintambwe o bayebisa kibino kimi est Luvunu Chiko Chintambwe azali na kati ya est na avant-plan azo commandé à celui-ci parade à yebisu ba militaire congolais ce qui Goma ekwe donc toza mibalité mais Goma na biso ekoti gala Goma et Rwanda ekoti kala kaka na Kigali na ye comme balingi ba indexe Goma ba komona ke Congo za na mibali biso ye ba soda moral mati bitumbe bandilobi ba simsi bitumba lobi na 18h. Le M23, pendant que nous parlons avec vous, Bazali en détresse. Bazali ko fournir bango, ni munitions, ni biloko kolia, Bazali ne sobayeleke. Ça déjà ya kokangama parce que les soldats au bautaki qui sangani na kananga, ba encercler déjà. Je vous dis que Kanyabayonga ezali commune rurale na kati territoire ya Lubero. Et tous les militaires au bautaki qui sangani na kananga, bazali déjà na kati ya Lubero. Et ça, le corps à Moutaye Bissot, les M23 sont déjà à Kinshasa, mais Bazal à Maluku. Est-ce que Bazou Kinshasa? Bazou commune à Maluku. Bazou c'est l'été. C'est ça, non? C'est ça, oui. Bazou dit l'été. Bazou lui mettait. Oui. Maintenant, Bazal a parti mon aime. Les noms Bayabisi Bino Bazal à Kanyabayonga. Botala na kati ya carte na biso, Kanyabayonga eza monene ni. Et un village à Mouké, mais biso, toko du matin atteint 1 cm na biso, et qu'elle n'est pas là-bas. D'ailleurs, dis-le quoi est comme ça la bourrille là, parce que toko mi kolobela yango, démocratie et koti, réseaux sociaux, médias nyonso komi koloba politique, na moment ya Kabila. Il y a des gens oyo, bayebi bien que Goma kwei, mais na Kinshasa ba muso bayebi te. Aux gens n'ont même yakobé tangote. Mais Goma bozomona et quoi na maboko ya banguna pendant 2 mois 3 mois. Ça n'a été que batona bayakati na Sake. Sake za combien de kilomètres dans ville de Goma? 27 km. 27 km. 27 km ce qui est na Gombe. 27 km les atiwa. Les kamaya dit le moins d'amour. Aéroport, non? À peu près aéroport. C'est-à-dire, il s'est arrivé une fois Olo, bah M23 baye, bah comme par exemple na Gombe, mais Gombe tika l'aéroport yandi,
Est-ce que baza Goma? Les lorsiko baza na Kanyabayong les amosi. Mais bazali koluka babangisa ba Congolais totambola mutu akogumbama o mokekei wa. Est-ce que ba combattant baza? Batu balinga fati baza. L'ennemi nous attaque depuis 25 ans. Plus même. Je sais qu'il y a 6 ans au pouvoir. Depuis 25 ans, wana, bayaka bakomiti na Goma, bayaka basali masano na bango, mais depuis 6 ans, il y a Tshisekedi, batikali konyata Goma te. Et le lotang batozali koloba, bazali ko dramatiser yango, ou aggraver. On moko za sécuriser te. Moko za par terre, kala te bazo zamboka. 25 ans babunda na biso, bazo yango te. 5 ans mobimba balobaki, o azala militaire te. Kabila kutu mutazaki militaire ba malmané. Est-ce que ya kokoka? Lelo mandat ici na kate sanini? To bandi mususu pe kosi. To bandi mususu. To bandi mususu. Bao balingi wana bazawa te. Mandat ya liboso silite. Oya kosila te. To bandi mususu te. To bandi mususu te. To bandi mususu. Et de personnes vivantes. Bazolenga pona nini? Batika kokwesa moral ya ba Congolais. Moral na biso ezali aux élites. Oh moka na biso. Toko sede yango pona nini? Minere na biso moko. Mais loko ezali ko bomela biso moka moyi. Pendant que bomona ki moto etelemi ezomema ba soda. Lelo toza les 3. Kamera il faut que de Montréal na Canada. Asenga ki combien? 1 million kosombe la biso ba piquet pour combien? Ebele. Ye mutumako na batu na ye click na ye ba ke kosala vie na Montréal. Représentation juste ya Congo, il faut que na vende pe. Na kati ya batu bazo kende o Masaro Daniel. Masaro zakana nani o changer de mission. Yango cousin na yo akomi héros national wa kominana. Lokola bakanga kibino na ye donc biso tokolo balisute tout le monde a boyé. Ono Masaro a chargé de mission. Na mukanda pour la Côte Canada, Masaro a commis chargé de mission. Mais quand vous avez un parlement, tout le monde a caillé si manayer le protocole. Mais finalement, Masaro joue quel rôle? Parce que chargé de mission, à quoi le caractère du bureau est assemblé? Si. Comment le président y a bureau Bavandi, Masaro a sima, à que n'est pas Njoli, Mabe, à que n'est pas la écolobanalité. Bisoto Kanisaki a nommé le protocole d'assemblée. Mais ils ont qu'un papier, combien de choses à charger de mission? Oui, bien, on va causer la mission. Na motemoko, yo kansi mongo millions pour rien. Pendant ce temps, je suis Kwazali Kuna, un général avec 2 étoiles à Tolemi. Na mo yazo matisaba soda na mo. Yo vanda na king, Olienguba, Olema Tembele, Obando Kofinga Chiko. Chiko c'est un héros. Batu bazali kolukaba bonisa Chiko. Bazali kolukaba appauvrir le chef de l'État. Chiko était disciple ya Mamadou Dala avait cédé le pays. Par contre, tant que Kike Aligny a gagné Kabila Bomisaye. Toyokani. Lelo Chiko etango Chiko Atikali Nalazali enfant du maître. Mon maître Samadunda l'élève du maître. Nakosala tout nakovanger. Barwande nakosila nanaba. Azali na péta colonel. Fachamatisi a commissaire général. Batindi Barwande va corrompre. Soupçon comme pas Facha Benye. Atia na garde républicain. Atia deuxième personnalité. Fachamoni qui est danger parce que Boye Baké dans 2020, 2019, 2021, Facha est en danger. Boye bien goûté. Tous les Kabylie, Bazaki prêt. Va coopérer avec les Rwandais. Yango mona bachaki base dans l'Assemblée, base dans la primature, base dans le Sénat, pour que moindre peuple, moi qu'on a bango sanini. Tambo mamba tango ayoki ke Facha ke pota zobela. Champagne à modèle wana. Babandi comme elle a depuis 18h jusqu'à 6. Champagne la champagne. Autant moment bakozonga parce que balobi constitution lobby en cas d'empêchement définitif
wana bameli champagne Kabila kuna azo compter Kabila ke kota la kengo ndondo azo compter les chefs de l'état nombre ya conseil des ministres etikali facha lobi bogoto na nguru bozo compter nombre de conseil des ministres etikali bon compter nombre ya mandat etikali bayoki pasi bake koyokana na barwandais bake koyokana na bakristian malanga bayokani na mokonzi ya katolike nani ambongo bayokani na bato nyonso bajure kaka sur la mort de Félix Antoine Tshisekedi ye mpe alobi ngai obomanga bongo te etienne na sa kufi nga na kufa lisu lelo te nga nazo assure progéniture pour le moment bokoyebake naza moki makambo yindaka te esa nini Fachi amoni ke danger ezalaki a renforcer sécurité na ye avec qui Chiko Chitambwe beta maboko makasi papa beta maboko makasi tango Fachi amoni ke danger ezali déjà éloigné et que terrain ezaki na besoin ya Chiko apesiye pas seulement fonction et grade mais apesiye fonction alobi au commissaire des opérations nde batimbie na est Chiko akomi kuna bakamati second oyo bayaki koprésenter pour chef de l'état un Rwandais comme les a Kabundi te c'est un Kabundi mais du Rwanda mais pour lokola ayebi ke baluba baza na pouvoir lelo a changé comme je suis Kabundi mais mutu alandi Chiko Chintambwe ye wana un Rwandais yende mutu akoyisaki Rwindi awa tozolo banabino yende mutu asalaki plan pour que Kanyabayonga esa nini raison pour laquelle tango Chiko se trouve en difficulté Chiko asengi renfort na expliquaki bino situation ndenge elekaki lobi nalobaki oza wana Gombe baatake Kitambo baatake Barumbu siko bayebisi yo il faut bunda avec 3 francs entre temps il faut battre la Gombe qui est Kanyabayonga il faut défendre na Kitambo, il faut défendre là-bas, il n'avait pas le choix. Général qu'il était acquitté sur le terrain. Il y a quoi bandi ko superviser guerre. Oh chef des opérations a conçu la plan après si ba comment. Mais il y a quoi sur le terrain. Alobe Zaboyi, bino bozo ba moto, bokende wana, bino pe bokende wana. Du fait que a dispersé ma troupe naie, a-t-il déjà fait bien. Ezaki plan ennemi. Yes koyo atika na Kanyabayonga azoze la renfort. Bato senga ki renfort. Banda zaki koze. Renfort ya kate. Monduki ezate, munition ezate, mituki ezate. Chiko se trouve devant l'ennemi seul. Général Azoka Monduki ta samine asimbi. Babandi kobeta nana batuana de 6 heures jusqu'à 16 heures. Rwandais M23 bakoti na Kanyabayonga na 16 heures. Na mboka na biso yo pour na rejoindre Kanyabayonga, il faut combien de kilomètres? Pourquoi basoda bayaki te? Balingaki bateka Chiko Chitambwe. Et Chiko alobi comme na kufite tozo sila na bango. Na tongo parade sa makate sa nini? Na 10 heures bitumbe bandi. Donc denge bozo mona boye toza na contrôle ya est mutako sabinote. Bazali koya bisabino oza soki ezalaki facile basi bazwi Goma. Pourquoi natanga mingi Goma? Goma c'est, je peux dire, l'idéal pour le Rwandais c'est Goma. Akoma kana Goma. Bazala besoin ya Goma à tout prix. Mais ba forçati ba commencer ke tozongi si bango. Ba moni Goma te. Ils ont lancé des bombes tina aéroport ya Goma. Tozu bango te. Ba la bombe tina kan ya ba réfugiés. Batikali ko Goma te. Le lorsque bazala Kanyabayonga yo wana Kinshasa bandi mboka oyo vraiment mboka wapi mboka esali tozali nde ko jumeler tout le traître yango na ebisaki bino mutu lokola général Tango fort liba azo sala nini na fonction wana. Est-ce que Boyeba Karola Zanango, c'est un grand parmi des grands, Nengazawana. Il faut jouer le rôle à Kosakanate, mais tout ça mon apport na ye.
maison militaire et chef de l'État. Tout ça a changé. Chef de l'État. Comment bateau bazali ko gérer? L'autre fois, Soda Moko a Yebisabi Salobi. Vous vous imaginez que Moutazo commandé pour qu'avion de chasse, avion de guerre, la mission, et Mata, Azana Kinshasa. Dans le but, à 2000 km de guerre, Moutazo commandé, Azalawan à 2000 km. Et bon, ce Bobenguié, Azan face à chef de l'État. Téléphone est Tikalagana. Si comme Bozo Benga, moyen ya yamba exaté. Koto Bozo a besoin. Parce que dans ma gosse la tête. Asili. Ce qui est Bozo Benga yé. À cause de la journée na yoka qui peut sengo. Abetima whisky na yé. Alekana pongita sanini. Alekale. Bien Bozo a besoin na yé. A commander n'engeni. Moto oyo nyonso nzamba kela. Aza la faiblesse na yé. À cause de la kanda. À cause tomber malade. Comment commandement ya bangé na biso et ou Kinshasa. Mais c'est par là qui koye ba chaîne de commandement. Na minute oyo tous les engins que nous avons, elles à la mituka, elles à la char de combat, elles à la avion, et dépendre les choses na mutoza na Kinshasa. Et ça faille ya monene faiblesse ya monene. Mais biso toyebi que chaque fois qu'il y a avion na biso mataka. Tu gagnes raté, tu gagnes raté. Mais ce qui vient m'attaque, même moi, je suis ça veut dire que chaque 12 heures, je vais faire ce que je vais au comment on a été mutué, mais à Kokanga et Longinaye. Ce qui est 12 heures et Koki a moni mutuana à Koseka. Pour dire que Erina Kolia est sanini, même Bambo Toli Saka, même Bantaba, même Bangoulou. Bayeba kamutwali sakabango. Mais comment biso batutoyebike? Chaque fois avion on a et puis sakabiso et ce qui sakabiso to gagna kamunguna. Soke mati lelo pour matali sous bokozela 2 semaines. Mais nous sommes un pays attaqué. Nous avons les ennemis sur le terrain. Avion on a to somba kango pour habito. Stratégie, quelle stratégie il faut regarder l'avion 2 semaines avant Bobanda, Kobeta Bangona. Pour l'avion, et Matilelo, Lobby. Et pilote, c'est un jeune pilote congolais. Rwanda Lukisieti, Bakokiete. Pilote, Zakasoke Amati, a rassemblé Bango Nyati, Poutoulou. Mais, Bakuti Bambiaka na Bango, Kalabiso Tebaki, armée Zaki à Bangala. Bana mboka so betelo lingala pour décoder yango il faut benga baka après moment tango baye koya par Joseph Kabila il a formé une grande partie ya ba jeunes au bazaki bakatangé mais c'est par là que les ennemis nous ont filtrés parce que bazolo ba monokomo moko bazolo ba soili baye ba s'infiltrer na carte armée et comme ils sont tout on a musoyi il faut découvrir après que non pour rien à Katia Likamwana, il y avait les infiltrés au Kabila le père Atika qui déjà est-ce qu'on ça li kopana bangona Kabila fils au Tobengi Kanambe Hippolyte c'est ça non mais fachi akati lien wana fachi akati lien wana na yebisa bino ko bakati yango ne makambo bozomo na kalate la loi est dure mais c'est la loi ça frappe tout le monde Bomba est frappé était frappé. Bon, mettez le Jacquemin de Maboko d'abord. Vous avez volé ma bonne tombe. Ah. Tombe là, le ganga base. Dans la moninga bien. Hein? Dans la moninga. Ah, tu as battu à Ida. Soza la partie Moussou Togoye. Tombe là, ganga base. Pachibe. Il est PC vivant. Parlement Isakaboué. Vous vous imaginez que Bomba a été nommé d'abord policière avant qu'il ait démissionné la poste. C'est une infraction. Le cas là, Azalaki n'a pas ça dans le gouvernement. Il fallait un préalable à démissionner. Autorisation au préalable, il y a commissariat général, il y a la police, il y a la côté d'armée. Pour Namoka, tu as un gouverneur militaire, non? Donc un militaire peut exercer une fonction politique. Oui. Na gouverneur va succéder à Kinshasa. Tu as déjà un gouverneur militaire. Vrai ou faux?
C'est-à-dire, il y a des militaires, on va qu'on ça la fonction politique, mais avant il y a toujours une autorisation quelque part. Tant il fallait nommer ministre, il y a policier, mais il fallait d'abord démissionner la fonction Zakinango. Alors, la motivation et pas il y a commissaire provincial et général, il y a la police. On n'a pas cette autorisation nommée. Bomba, il va violer la constitution 2 fois. Akamati d'abord a nommé Maman Julie, Madame Wana Julie, Mimi, Madame Mimi, na poste wana ya ministère de l'Intérieur. Tu as vu que poste wana pour la ville de Kinshasa, et je sais que Mutumoko ya Chocho. Et cette maman là, na niveau ya poste Azaki Nango, Azaki ko exercer azomona na zo yokana. Place à tchè za mabete. Mais procédure ezali ma bon, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bon corps. Sérieux. Olia Soukawana, il va faire un gouvernement de 20 personnes. Ça se fait jamais. A Kanisa l'équipe à Congolais nous sommes maillé. A nommé Bao le Bazaba ministre. Oh, Batikali Bazaba commissaire. Or, la loi du pays n'autorise pas la nomination de commissaire actuellement. Pour la ligne. Parce que la loi dit le gouvernement provincial est composé de gouverneur, vice-gouverneur et les ministres provinciaux. Les ministres provinciaux, il faut à la 10 et non plus. Bakonome Bangoat, na quatre assemblée provinciale, en dehors et assemblée, ou na obédience politique na. Maintenant, monsieur le gouverneur, il va prendre à nommer 10 ministres, à enchaîner sur même arrêté 10 ministres Bakoki, 10, 11 et bandit, oh non, ma commissaire, jusqu'à 20 sur la même liste. Comme pour dire, ma prérogative et ma ministère Moussoussou, n'a pas ça, ma commissaire. Or, la loi, quand on a le bilan, est-ce que le but est ma commissaire Bazala? Gouverneur, vice-gouverneur et des ministres provinciaux. À quel économie Batouane? Tant le total est le lobby, M. Bumba a bandit ma. Le col a sali bongo. Puis surtout bandit qu'on jumelait si quoi. Banani M. Bumba a nommé la carte de gouvernement na. Tote Kokuta, ba Charles Mbutamo. Charles Mbutamoto Azaginani. Ministre Yanan. Yangobila. Azongi to azongite. Azongi. Il dépasse ses angi batou. Bazali to bazate. Bazali. Alors bien notre compétence, c'est-à-dire notre compétence na IDPC a joué en côté. N'a nommé n'a pas perdu. À quel kamata monsieur Junior le Malais, Azalaki nani? Azalaki na gouvernement provincial non? Na assemblée provinciale. Oui. A kamati azongise na gouvernement. Probition toza banane. Akamati magloire ka Kabemba. Azalaka nani? Kabiliste. Mutaboma ka de jerka. Bobi lisolo ya bana oyo abemisaka na anniversaire na yo. Ani obengi si bana na anniversaire na yo. Bana mapasa ya motu moko oyo ba se noyer na piscine. Yo ozo sali sa fête ya anniversaire mwana na yo. Ba invité na yo baza bana wana. O sala contrôle na bango te. Mais comment bana mi balé ba ku former moment. Ba ngonyo so mi balé. Ma pasa bana mutu moko. Natala jeune femme wana na kati ya Victoire. Atalinga lobi président René. Nazo ku fa bozo tala ngai. Na lobaka na ye mutu abomi bana na yo ezali Magloire Kabemba. Magloire Kabemba aza mutu ya Kabila. Kabila ndaza liko protéger yi. Mais biso lokola toza bato yi de pes. To côté le mêlé te souka. To sala marche kobanda victoire. Tu n'as palais du peuple. To commune ba papier na biso. Justice pour les jumeaux. Ezala ki na opposition, ezala ki le noté. Mais maman wana toza ki na bomoko pona nini? Et sala biso passe. Na lupango ya Magloire Kabemba. Na piscine na ye. Bana mutu moko mi balé ba kufi ba jumeaux. On lié ba pesa bango ata na l'état. Mukolo bana ye, oto seto chebana na la morgue. Yo bana na bakufi na piscine na yo. Bakomi na morgue ndenge nini? Na moni bango te. Tala yo kapasi ya mama oboti bana mi balé jour moko. Un tata ma passe abongi bana na jour moko. Bakamati tata wana ba yeko cheye na 2 jours ka.
DGRK ekufaka te esa nini DGRK eza régie financière ya Kinshasa ntango botala régie financière ekoza lokola DGRK mbongo boni ekotaka kuna mbongo nyonso bato bazose distribue yango moyibi na moyibi moto abande lokwana magulari ka bomba akamati moto wana azongeli biso na gouvernement siko dimwa bato nyonso oyo bazali bakabiliste nde bazongi na gouvernement ya bomba biso tokozela nini c'est quelle gestion est-ce que bakombata baza combattant tombola loboko ganga naza moyibi te ata baboyi kocha ngai nazaka na mbongo na ngai nakotambola na mituka balobaki nazongisa yango c'est-à-dire monsieur Bahati malgré déjà basala remise de reprise na bureau provisoire monsieur Bahati akendaki na mituka nyonso ya Sénat lobi babengi ye aya zongisi mituka wana alobi nga nazongisi mituka bango mpe babimisa mbongo totikaki na ke tombolaga na bazer oyo modele nini ya moyibi batie yo provisoire c'est-à-dire monsieur Kindwelo yo oyelaki poste ya président avec Mokamba toyebi ke en matière ya âge Mokamba aza plus âgé que yo tomoni médiation ekoti na kati bayokani batikeli ye balobi non comme ya sa bandaki yo bavote yo après d'abord tobetela bandeko ya Équateur maboko makasi boyebi ke Jonas Mokamba azaki yo eli sénateur na Équateur nous voulons un Congo comme ça un Congo oyo muluba azalaka te mokongo azalaka te mongala azalaka te mosoyeli azalaka te c'est-à-dire un muluba peut postuler à l'Équateur. Un Équatorien peut postuler à Lubumbashi, au Katanga. Un Katanga peut postuler au Kassa. Il faut te vivre bongo. Mobutu wana tokolo ba mabene nyonso mais atika biso bongo. Ba oyo ba ye ba kamati division ba chaka te ba samini. Lelo Mokamba plus âgé que Kindwelo a préféré atikala na Sénat. Mais qu'est-ce qui se passe na Sénat? Batone Kindwelo mbongo ke wapi? Kindwelo asali mukanda lobi tokuti mutuka moko te na biro ya Sénat tokuti likuta moko te na kesi ya Sénat or Bahati mutu ageraki alobi ngai natikaki mbongo na kesi 8 milliards de francs congolais. Je me suis demandé moko bavexina bato moyibi je me suis posé mille questions. 8 milliards de francs congolais aux alliés bureau provisoire okoyiba yango ndenge pourtant bache yango balobi et financer les opérations et foutre ba sénateur en attendant. Mais qu'est-ce qui se passe? Kindwelo a commis mukanda lobby to coûte 400 millions bayibaki na millions assemblée nationale. Lelo ancien président ya Sénat zongi a lobby ngana tikaki mbongo na caisse bureau provisoire a lobby na zimbongo ata infante na kati ya caisse na kuti caisse 00 bokomi kosakana na bako yango tosengi arrestation ya monsieur Moïse Kumbu wazalile kiagirwa tosengi arrestation ya monsieur Bahati Lukwebo comme ça bake koyebisa biso 8 milliards ya francs congolais tikalaki na kesi ya Sénat kewa tozali ko encourager moyibi petit à petit avec notre attitude bakandi mutu na yo lokola za mutu ya province na ngai bakokanga ete boyebi ke départ ya Kazadi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien que Kazadi Azali Moutunabiso y a eu mais vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas bénéficié de Kazadi. Kazadi, c'est le ministre de l'UDPS. J'étais avec lui, je lui écris, il répond. Mais Nalobaki, comme Bakangi, Batu, Oyo, Bazoki, contre à forage, il y a Moutou Alivra qui mongo, à la paix. Pour que clarté, il y a Mongo, il y a l'État, mais il a promis qu'il y a Kozonga dans 2 semaines. Toujours, c'est la retourne ailleurs. Parce que Kangami jusque là, jusque là, présumé innocent, non? Oui. Parce que nous,
bakateli bango ebimi en procédure d'urgence ebimaki mpona combien plus de 3000 forages soki combien mais motongo pendant 2 ans asali na ye kaka 29 forages ata bino moko 2 ans asali 29 forages mazosenga l'état apesa ye 3 mois akosisa baforage nyonso ata yo moko 2 ans osali 29 sur soki 3000 soki combien ozosenga 3 mois mpo sisa nyonso okosala yango ni de manière électrique ou okosala yango ndenge nini. Nous avons compris que il faut un bon contrôle au pays. Toyokani yango tozali kotala parlement boyebi ke ezaka organe de contrôle bakombata bazao tombola ganga bazao kolemba mateya te awa toya kosa blague te awa ezaka mateya bakomi koyokana soki ministre bakonvoke ye ayebisi parti politique na ye babendi baninga na bango tu basali bloc soki balobi tolongola ye mbongo etamboli butu chaque député se retrouve ministre atikalaka te asa nini atikali moyibi atikali bokosalisa mboka ndenge nini na kanyaka ekosimba te yango biso tokoyebisa monsieur Vital Kamerhe alobaki trop mpona esika ya yango lelo totyeye wana totyeye nanu pembeni te me totyeye wana tolingi komona baministre oyo bakosala bien te bachami mopanzi quel que soit parti politique na bango même sans moto ya parti au pouvoir soki a géré mabe botie mopanzi c'est ça l'état. Mais quand vous prenez commissaire amitié tina niveau ya l'état moto ayibi mbongo bino bomona ye moto malamu parce que aza mina ayo kitoko te yango moni toyebisa bomba biso toza bato ya parti na eri yango oyo baministre nyonso kabilis a suspendre bango baluka moyen a remanier gouvernement na ye atia baministre ya UDE est-ce que nalobi mabe na UDPS compétence eza te atia bango parce que bato ya bwanya mpe baza tombola ganga baza Fatube Naina Binolo. Merci beaucoup. Assemblée logo na oyo baki ko sala ba pardon, président Bakissa.